Bana mpasi no imon kyangani. Batutu ba olanda nga bandeko. Nazomona ka boloba o mama Balenda. O salama be. O mama Balenda. Bate ya biso boete. O papa so imon kyangani ote ya biso boete. O ozo buka mibeko. Ozo salama be makasi. Nazomona ba commentaire na bino. Na oseka. Sikoboka réponse na nga. Bomoninga na miniti oyo na buki pena mibeko na zwa wana tiango likola nzete epe maevana na wana naza pena or mibeko na pena libanda ya mibeko na buki bomoni pona passe mo imbo kyangani na buki mibeko na tie pena mibeko alekar boyela ngate o boyete o boyela nga kutu buzoba na te pona mona mo buzoba. Oh, totika makamu nyonso to pesa ngona boka passe mengi bon kyangani. Pourquoi totika ka nyonso na maboko na ye? Pourquoi to pesa ka nyonso charge nyonso ya me makaka? Non. Asala ki biso pe batu poto bundela ye quand même. Asala ki biso batu soki to mona mabeto défendre ye. Ezaka ka te ke photo tike la ka ye nyonso te. Batata o ba olekisa. Batata o balekisi. Bota no video o mo mukie. Ndoki ya Simon qui solo le solo. Bota na video bongo to continuer. Nasi na komi pembeni ya Nzambe yo lingo zongo sanga susu musika. Pana ta Simon qui mangu ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Bon moni siko video ya Simon qui solo kele. Boyo ki makambo loba. Ke ngana pusani deja pembeni ya Nzambe. Bolingo zongi sanga lisusu sima. Do ya pusani pembeni ya Nzambe balingi bazongi sai. Simon. Oyebi ke bokamu isakanga makamusu bosala ka bino batato yo boyebi na bino ke bokota na monde mabe. Boyebi misala na bino mabe bozala kanango. Boyebi ne bozuko mvute bana batu ko bebi saka bana ya batu. S'il vous plaît. Bande qu'on a biso ya ngambo. Faut même pas ko benga bango 26 parce que ce que ebi 26 c'est loko ingolo baté et lingolo ba l'ensemble des enfants de nos trois papas. Bande qu'on a biso ya 26. Baba ennemi na ote. Ya pi marabotali libota na ote. Yo libota na o Balenda. Kende ça la défense na libota Balenda. Longwa avocat ya libota esanto etali yote. Yo koti na nzela o po sauver molimo na yo. O koti yango te po landela makambo na bango. Etali yote. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Bana mpasi no imon kyangani. Batutu ba olanda nga bandeko. Nazomona ka boloba o mama Balenda. O salama be. O mama Balenda. Bate ya biso boete. O papa so imbo kyangana ote ya biso boete. O ozo buka mibeko. Ozo salama be makasi. Nazomona ba commentaire na bino. Na oseka. Sikoboka réponse na nga. Bomoninga na miniti oyo na buki pena mibeko. Na zwa wana tiango likola nzete. Epe maevana na wana. Naza pena or mibeko na pena libanda ya mibeko. Na buki. Bomoni pona passe mo imbo kyangani. Na buki mibeko. Na tie pena mibeko alekar.
boyelanga te o boyete o boyelanga kutu buzoba na te pona mona ngo buzoba o totika makambo nyonso topesa ngo na boka pasi mengi mbongo kiangani. Pourquoi totika ka nyonso na maboko na ye? Pourquoi topesa ka ye nyonso charge nyonso ya me makaka? Non asala ki biso pe batu poto bundela ye quand même. Asala ki biso batu soki to mona mabeto défendre ye ezaka ka te ke photo tikela ka ye nyonso te. Batata o ba olekisa batata o balekisi bota no video o mo mukie ndoki ya Simon ki solo ke le solo bota no video bongo to continuer nasi na komi pembeni ya Nzambe yo lingo zongisa susu musika bana tasi moki mangu ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Bomoni siko video ya Simon ki solo kele boyoki makambo azoloba ke ngana pusani deja pembeni ya Nzambe bolingi bozongisa nga lisusu sima donc ya pusani pembeni ya Nzambe balingi bazongisa ye. Simon oyebi ke bokamwisaka nga makambo mosusu bosalaka bino batata oyo boyebi na bino ke bokota na monde mabe boyebi misala na bino ya mabe bozalaka nango boyebi nde bozokwamvute bana bato kobebisaka bana ya bato boyebi misala nyonso bozosala ya salite bolata kombo tata Simon Kimbangu boyebi bien mais bozokosa bana bato ngabu na pusani pembeni ya Nzambe siko babenga ko Nzambe bana ngo babenga ko Nzambe na bandimi babenga ka bino ba Nzambe donc ce que bozala bino pembeni ya Nzambe te siko ndo soki ndeko pusana bozwi bana ya bato bolongoli bango esika bazalaki esika tata atia biso bozwi bolongoli bango bomemi bango do bozokende nde pembeni ya Nzambe. Et pourtant, boutinde pembeni ya Nzambe, bolongwe, bobimi, boke côté na bino, tala, na yebisa bino, pour comprendre bien, boza musika ya Nzambe, boza pembeni ya Nzambe te, Nzambe atia bino libanda, pesa bino mkongo. Simon o bozo mona o solo, ndenga za amwasi na mela masanga na ndako, soka sisi makambo na auti na eglize sisi makambo zongi ndako, avant ko banda omwasi obenga yena no yelanga masanga. Akoso apela masanga zoke na ngwazo bomba ndenga zawana basa batu mabe bako uta na bamboka na bango bakoma kovanda libanda poto tango kozonga azana mwasi na Afrique pe azana mwasi kaka te basi azana mwasi na Afrique na poto pe azana mwasi basaka lisebo sangani bavina bilona na yebi yango te bosoto bondumba bosala na yebi yango te bino misala na bino ekobima libanda tellement bozo mona pas moi qui m'a kanga moninga na bino tellement bozo banga Nzambe te abota bino lo bozo comprendre te eza lokola soso bazwi bana bamaki ya basoso ebele batie wana soso komi ko boko la bamaki wana komi ko vandela bamaki wana bazwi maki ya aigle batie na kati soso kaka zo vandela tango pasoli bango nyonso baza bana bazo mona na bana bango nyonso bavanzi wana mais tango aigle mapapa ko bima ye ayoki ka voix ya mama na ye apumbaka kei boko begonde kona biso ndeko na bino te bozo comprendre papa sima mo kyanga na ndeko na bino te azali papa azali Nzambe bozo tala différence te bote ya bana na nini solo o mukombo ko ta fungola bible to tanga ndenga zo telemi liboso ke to tanga na verset boy asala ngote soka zimi kwa bandi bilobela de n'importe quoi balobaka liboso wana soki asilisi ake komela bière baki komela nini drogue na bango basala ba vie salite na kati ya église on combien de bana o batete bazeni combien de bana o balingi mikolo bokomona ba vérité banda ko ya bana o nyeso bobelisa ba vie na bango bakolo ba ko fungola minoko bana o bolongolisa bazeni bakolo ba ko fungola minoko batato bomona banzambe batikala kozala banzambe ata mukolo moko te tata Simon Kimbangu kyanga na aye kati na bato déjà de génération Nzambe ayaka na kati na bato vandaka siko 4e génération ezala génération ya suka il faut to ya bana ya bato bien to landa nzela moko papa Simon Kimbangu bolobi aza Nzambe siko donc aza likolo vanda na ye mukili na ye na 4e génération alobaki ke Nzambe akovanda kati na bato akomi lakisa me voici akomi monisa bato ndio kotika offrande sika Nzambe avandi na kati ya Bible ezali so bote ya bango nini ke Nzambe papa Simon Kimbangu aza kati na biso bino bosala ani bo représentaka nini banda bolongola bosala ba 26 wana bosali déjà nini
eloko ni ezolakisa pena ke boza banzambe bolakisi nini na mokili bomona esika nzambe aza bato na mokili yaka bakonzi ya mboka ye bato bapeyi ya libanda ye par-ci par-là ye bazolanda étoile bazokende nkamba bazokomprendre étoile la lumière de Dieu c'est un kamba Nouvelle Jérusalem mais bozwa bana bato bobebisa bango mitu bobebisa bango ba moral bandoki ya batata o bazupa dora bandumba misala ba kolala ka bana ya bato bobebisa ka ba via bana bato kolongolisa ka bana bato bazemi bandoki ya batata esi bakufa bazo batikali ka kopola esi bakufa baza bato te baza bato te okay esa bato o ngana wuti pembeni ya ngana komi pembeni ya nzambe bolingo zongisa nga donc ndenge tata simo kibongo kyangana lobi bato bazonga yete amoni yango mabe pe alobana bona kati église bolobaka bongo te ça nous dérange tali boma tato tali boma tato rien moko boye na mokili loki perte na mokili ndenga fala na mokili perte batato bana papa kisoloke le nyonso perte bana papa dia ngenda perte papa dia ngenda yeba ki yango alataki chaussette makolo mibale alobi makambo ezoya ekobanda na ndaku na nga perte batato nyonso perte batute bazobundisa nzambe bazo manipule bino bakomema bino nulle part bakopesa bino lipamboli bazali kopesa bino balibabe na libabe kuti balongoli bino pembeni ya nzambe boza pembeni ya nzambe te bozikala kokoma pembeni so bolandaka batata na botikala kokoma pembeni ya nzambe te balongoli nde bino pembeni ya nzambe bazali komanipule bino botala bango na bilongi bomona yango lokola bato botala bango na bilongi ayesaka bino bosenga sagesse spirituelle bobondela botia bango na bapriere balakisa bino misala na bango moni bino kimona meso boyeba bango nde boza boye misala na bino bando bimaka nyonso libanda eko bino bokobombama lisusu te bwana esika kobombama te bozana esika kobombama te c'est fini bino bokotelemaka liboso bato boteyaka te bino bandoki o bino bassassin bokotelemaka liboso bato te bosalela ba esprit ya bana ya batu ba énergie ya bana ya batu ko bimaka na batu bana batu bosalela ba énergie na bango esi basina impact ya makila nde bazana basina impact batobola bango pe batoboli etonga sine makile bimia sine basala ngo na Belgique nde bazana bana wana nyonso ba 26 wana batata wana bizengi ya batata wana o bozo kanisa ke baba nzambe basina ba impact ya makila babungisi nde bino nzela o balobaki na Matthieu 24 bana ba enfant eli bakobunga bafa eli baza kuna ebele bino ndenga nazobundela yango amoni ke bayeli bango na kimia bamona bazoba tata bibozonga na kimia tina moni ke lingo bana biso telema kimia bo esimba kaka te tokenda nango siko boye nazwi pena mibeko na tie mupanzi pona nzambe nanga na yaka mabe do batata wana bandoki ya batata oyo eza ta ofu misala na bango ebima libanda bosenga tata la feno batata na bo comprendre ke bo ke musika avant bobunga boko na basine na bango botalisaka de nzela nkamba pokuna de su okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu bana ya tata simoki bango kiangani j'espère que boza bien bino nyonso na ye na sujet ona bandai ko yesa bino bozela na koyana pesa bino information ya makambu oyo elekaki na tribunal côté bakende ko samba bandeko côté bakende ko samba le 12 septembre mkolo ya mbota me tata simoki mbango bake ko samba Libuya akangisi église kimbangiste akangisi 3 égale 1 mais na yoka ki ba audio na bango ke eza lokuta bi 3 égale 1 net kangisa ki 26 mais nzoka nde biso déjà to kangisa kate eza ndenge na biso te biso to kangisa kate quel que soit le cas ou le problème to kangisa kate ba pekisa biso kokota na ba bureau ba makambo wana nyonso. Mais libuya wana ezaka musala na ye combien de personnes akangisa combien de personnes atinde ba prison batu bayebi yango sikoyo okende ko samba ezalaki ke libuya akende libuya munanité atindi avocat na ye atindi na pasteur na ye ka yakuna atindi lisusu na donc azaki na ba jeune moko wana bazaki na ba jeune moko wana et puis atindi lisusu na Nunej donc kolo église o ya Simon Toko bango bazalaki wana par na ye. Côté na biso papa Francis Kompaka azalaki na mama Mbala na papa Révérend Matondo bazalaki kuna. Sikoyo batuni bango.
mukolo ya lingomba église kimbangiste ezali nani? Ayekoloba Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Dabi ok. Siko awa na Angola, nani agiraka na Angola a? Mukonzi wana tuni bango, Papa Nteka aza wapi? Bango balobi be Papa Nteka akufa. Babi nani siko yazo représenter Angola? Papa Francis Kompaka se présenter. Ngai nde nazo ko se présenter Angola. Alakisi mikanda signé par Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Batuni bango kuna 26 chiffre mal, chiffre satanique. Batuni bango mikande za wapi? Avocat wana batuni mikande za wapi? Alobi o ezapa na ngate, ezapa na yemuko. Abi oh, comment mikanda eyete bino boza clarté. Bandeko, tozali ko kende. Mukonzi wana yebisi bango. Mikanda na bango ezomona na pena ke basini yango pa mupa kolo lingomba leader mondial. Mais sikoyo bino mukanda na bino ezate. Koba ya kotinda bino atinda mukanda oyo ya yete. Ye azali nani? Na lingomba église kimbangiste. Alobi azali chef spirituel adjoint na kati ya Angola. Baye koloba. Oh, comment ça fait-il ye aza adjoint? Donc numéro 1 azali. Wapi mukanda oyo ba pesa kiye ya ki adjoint, chef spirituel adjoint. Wapi mukanda wana? Mukanda ezate. Mukonzi alobi bino boza clarté, boza normal te. Comment mukanda ekoki kozala te? Avocat ekoloba ngai na comprendre kananga makambu ya ba église kimbangiste te. Avocat na ye oya tindaki. Abinga na comprendre kananga makambu ya église kimbangiste te. Bayipe koma ye akotinda yo il fallait ye moko amonana. Mais amonanité atindi yo. Il faut atinda pe mikanda nyonso atindi pete. Mukonzi wana ekoloba azalaka déjà na dossier awa. Na 2003 tant chef spirituel l'église kimbangiste yaka. Ba refulaka ye dossier wana tozalaka nango. Ayeko zonga na 2014 aza illégal. Siko azotambwisa église ndenge nini na mikanda nini. Il faut aya na mikanda wana. Moko na bango azalaki wana abandaki ko graver. Bayebisi ye mais comment yoza awa o graver? Bino boza clair te batombokeli wana. Yo makambo zoleka ayo zo graver ngo pona nini po okende nango wapi? Bato 26 chiffre mal. Po okende nango wapi? Botoli téléphone. Balongoli audio abanda ko enregistrer. Ba réinitialiser téléphone. Nde ba ko zongisele le téléphone. Tala niveau bandeko. Bayeko yebisa Papa Francis Kompaka a signé pour azali na mikanda nyonso. Donc a signé. Tango a signé, bayebisi bango bino tellement boza na mikanda te. Et puis ye moko akimi ayete. Atindi pe mikanda te. Alors, boza na quelques jours. Boya ko signé pe bolakisa mikanda oyo ezolakisa ke batia na esika oyo comme chef spirituel adjoint. Tellement ko bioza chef spirituel mikanda wana bolakisa mikanda batata batika kala ti batindaka yo awa ndenge bolobiki batindaka yo awa bolakisa mikanda wana do mikanda nyonso il faut baya ko lakisa ba prouver makambu badeko tozali kokende na ngamu na biso mamambala zalaki wana ye mtazalaka mikanda nyonso ya lingomba ye mtazalaka mikanda mtajera mikanda a partir ya Angola mamambala azana ba mikanda ya ba terrain nyonso donc azana mikanda bango bayekoloba biso tozana problème te bango nde bakima biso mais biso tozalaka na problème na bango te wana bato 26 balobi ke biso tozalaka na problème na bango te bango nde bakima biso abi o bakokima bino ndenge nini ba paroisse o bino bobondelaka ezali na kombo ya nani ya église nini babi oto eza na kombo église kimbangiste
c'est que mukonzi ya lingomba yende mutatindaka yango po eza église kimbangiste. C'est que mukonzi ya lingomba représentant légal yende koloba église yende mutatindaka yango. Le bino boza na droit ya koloba te, il faut bozonga boya ko se présenter boya na mikanda na bino. Ba bimise ke dossier zongisaka ye ba refulaka ye dossier wana ebimi ba kundoli yango. Balobi aza illégal po azonga 2014. Azali illégal, azali sérieux te bandeko. Baye ko tuna bango, pourquoi bino bokomiko s'écarter na lingomba, bokomiko s'écarter, bokomi mupanzi, et komiko sala église yango zaka moko ekoma lokola mibale pona nini? Alo balobi ke biso toza na problème te. Bango nde batia ba résolution na bango wana. Nde sika toyokana na bango te pona ba résolution. Ba ebisi bango représentant ya église, leader yé a signé résolution. Mais bino boboyi yango en tant que banani. Ezalaka te. Pasteur na bango soi-disant président du collège na bango aye koloba obiso makambo esi esila soki pe inatio so pe nani yango wana inatio na ye azaka alandela makambo ba église nde alinga tanga ka kombo na ye boye bakati ye bayebisi o eza le o eza place o eza basambisaka eza tribunal bokoki komemela biso makambo wana awa te. Donc awa ezali tribunal il faut bosamba tomema makambo en ordre. Donc bango basangana na bato ba église ya Angola kuna basangana sikoyo amema mikanda na ye na bandenge na ye akenda ko se présenter na bango na bande akona voix oyo azana ngwana na bandenge na ye ba pesa ye ba droit ba pesa ye ba griffe ba pesa ki bokonzi na ndenge na mena l'état azalaka na problème mayele sili bango bakomi lokola basoso basopeli mai bazoko kalisute ye moko avocat lobi nga na comprendre kana nga makambo bakimbangiste te. Donc avocat milongoli na ye dabila ayebi na ye makambo ngote do tiba tiaki na makambo wana ayebi na ye makambo ngote ayaki na ko se présenter alobi vérité ke na yebi na ngate bandeko sosoko bana suka ya likambo ebelemi. Donc c'est ça makambo leki kuna yangoyo vérité nde yangoyo tellement batu musu balinga comprendre te vérité o leki kuna yangoyo soki ye azalaki na mikanda nyonso ezo prouver ke ye batata batia wana alingaki azala a se présenter ye moko mais ye atindi avocat atindi batu apesi bango mikanda te. Eloko te mikanda église ezate mikanda ya o batiela o kibokonzi ezate kuto za na problème déjà o ba refulaka en 2023 o yoko zonga na 2014. Donc azana illégal azana na dossier wana na babimisi yango déjà yango ba ebisi bango bazonga ba yako bimisa mikanda na bango ba yako prouver ba ebisi bango kutu tozomona makambo eza clair te ba ebisi na président du collège à biso papa Francisco ba ebisi bino nyonso soki ba makambo yo esili bien te bokokanga mabobu to mona bino clair te bakoki kokanga bino nyonso na bango na bino bakangi bino pona nini to mona makambo soki le mete eza clair te. Donc tribunal wana kuna jeté samba olonga kuna place wana basambisela bakonzi nyonso kuna iska bazalaki. Donc mutu moko boy aya wana kote ke ngai naza influencer ngai nazala na kuna mambwana ezali te. Donc soki yo zalaka mutu moko yo influenceaka donc kuna siko mambwana ezali te kuna sukisa bandeko o ngai na kanga ngola o Angola ezala maboko na nga kuna nde sukisa papa simoki mbango kyanga na lobaki na ye bokende kosamba nga moko na kozala na bino wana sikoyo tokomi kokende na mama na likambo ye akete na bandeko leo bayaki bazaki na kati église ba filmer ba image te ba bombi sekele ndeko na bango José atelemi liboso ya lingomba liboso ya église na baki de batata wana te ba otosa nzambe te ngape na kobenga bango batata baza batata na ngati na kobenga bango na bakombo ba banga nzambe te ngana tosa bango jamais
oya kotosa nzambe papa Simon Kimbangu kia ngani nzambe molimo mosantu ngape na ko respecter oya ko banga tata Simon Kimbangu kia ngani molimo mosantu ngape na ko respecter mais soki yo zo banga nzambe to tosa nzambe te kombo ya kipapa ezate José azalaki wana bandeko bango nyonso bandeko na ye kuna na kati donc batini bato kende ko samba mais bango batika ba convaincre bandimi azoloba na kati ke ndenge eza wana ndenge na kamba bazoloba ke Paul Dibuya Ngimbi aza ndeko na biso te eza lokuta azali ndeko na biso mwana ya papa na biso bazokosa bino aza ndeko na biso mwana ya papa na biso abandi koloba makambo lokuta donc abimisi nzambe bolimo mosantu parce que bango kianga ni lokuta donc bango nde baza na raison bandeko oyebi ke bato bazo comprendre te Bogo misa nzambe lokuta na nkamba lokuta ezalaka te nyonso elobomaka na nkamba ezalaka vrai vérité sikoyo José ko bimisa papa Simon Kimbangu kia ngani lokuta papa Mbenza songia nzila fumu yisu lokuta donc makambo nyonso eloboma na nkamba eza lokuta bozo comprendre te na zongi na maloba tata Simon Kimbangu kia ngani alobaka nini dimanche moko la kati église wana na fête ba musicien alobi mutu auti Angola azongi Congo malade azui traitement na Congo esimbi te ayeko kende Afrique du Sud azui traitement na Afrique du Sud esimbi te akufi na Afrique du Sud nzoto na ezongi wapi na Congo eza likambo ezolinga esala makala te ndeko na bino soi-disant ndeko na bino Dibuya wana alingaka bino te azalaka na kanda na bino ndenge tata na bino banda kobengana ye azalaka na dana na bino ndolia bino moko mutu apesaka ye bokonzi oyo batikelaka ye azwi apesi ye yango apesa Dibuya aza wapi akomaki malade amoniki azokoka lisu te aye Angola asengi Dibuya mbongo Dibuya apesi ye mbongo aye azwi traitement esimbaka te akenda siko tellement ke bino bozo comprendre te tokomi na suka ya likambo bokomona nanu face baolakisa tellement ke omonaka ye leader na bino na Angola bakolakisa bino nde bazokanga ye ndenge bako récupérer omonika na église wana azotongaka kuna so pe wapi yango wana église wana bako récupérer ngo nyonso po ndenge azana za illégal atake kipo atonga église wana azali na nani atindaki ye Okolo Lingomba chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste leader chef donc leader mondial asinya mukanda moko te pona ye donc azokende kotonga azosala wana osala mona ndenge na ye wana ezali kimoyibi azoyiba Lingomba biso toyebi na biso ke Paul Dibuya Ngimbi azalaka moyibi bozwi bolandaka voix wana bokansaka eza mutu malamu eza mutu malamu te bokomisa ye oh papa Paul Kisolokele mwana papa Kisolokele boza bazoba ye wana dernier chiffre mal réincarnation ya Satan talaka bakangaka ye akenda me batikaka dossier maloba ya tata déjà lobanga papa dia ngenda Satan okangamela na Angola donc yango na il faut azonga po maloba wana ya tata ekokisama yango mona zongaka donc wana ya bakotilaka ye dossier pota bakolamusa makambo na ye akangamela susuka place wana yakatsaka dossier yango ekosila nango adondwa na Angola ngana kanga Angola yo kanga Angola ok tozotala siko makambo yango ndenge ezokende bandeko eningani azosuka aza na mukanda moko to ya kolakisa biso toyebi ye ki aza mutu atekaka drogue mutu atekaka drogue aza aventurier aza mutu moko ya malamu te Paul Dibuya akoka kosala même pas débat scientifique même pas débat religieux ndenge biso tomonaka papa Simon Kimbangu kiangani na kati église apesi verset biblique pasteur aye kotanga yango balimboli makambo tomona pena ke scientifique ezali religieux ezali Lingomba na biso ezokende na nguya ya Nzambe bino momonaka ba pasteur bazakuna makambo nyonso ndenge lekaka ye ba débat wana ko usala ngote do so azwi micro lobi n'importe quoi esili ndenge ezalaka ke pasteur lekali boso lobata mwa likambo sala mwa ba question ezalaka te
donc alobaka azwa voix wana tiela bino bino po bakoma kokumba manango mutu wana aza men atekaka drogue aza na minduki na kati ya église na bino wana o bino bolandaka wana mutu mabe Paul Dibuya wana bokomisa ye o Paul Kisolokele azali mutu ya malamu te suka na ye yangoyo suka na ye yangoyo ndeti kizengi ya kuvubaka azolo bake bakimi na soni banani bakokima na soni tande soni nde lobisaka bango bakimi na soni kuna mutu akimi na soni biso toza donc lingomba na biso kende bien na mikanda na ngombe bango bayaki na mikanda te nani akokima na soni bango ne bazaki na soni kuvubaka na esi akufa etikali kaka pola azali mutu ya kolanda te esi deja akufa etikali kaka apola mutu te o bakimi biso bakimisaka biso te lingomba ya nzambe basala nango bajete alors tata na bino bakolekisa bino nanu pena ke bino boza 0 boyeba ke boboya na bino kozonga bandimi ya kuna bandimi wo boza libanda ba 26 wana tellement ke boboya kozonga tata so akangika porte ma bakoya kuna epa na bino po bala mango ba to récupérer yango nako ba otongela bino kuna to ko récupérer yango yeba ke kuna e kozala ba dépôt oyo to ba dobombela ba sac ya fufu tozo bombela makayabu ba bidon mafuta to ba dobomba kuna na oyo na église ba otongela bino kuna bako récupérer ne spoya ezali église kimbangiste ye azali men ezali église kimbangiste bako récupérer nyonso akotika na loko te place bako lakisa bino moni 2024 oyo makambo ezali tieke na kosila na piaki bino 3 ans mais nazomona mde makambo ezokendela 3 ans oyo esila te eboko bana 3 ans te makambo ezali papa lobi makambo eza nanu makambo ezali bandeko Paul Dibuya batikela ye do batikele combien d'années 22 ans bato 26 au chiffre mal chiffre satanique batikela bango 22 ans bafani na bango bamona ke bango baza bien biso de toza bien te biso de tozo souffrir bango bana bango bien bino boza bien nzambe azowela milimo na bino mais bino boza bien bokoma kochola kombo ya tata bana bino bakoma kobenga kombo ya nzambe bakoma kobenga na ndenge ya mabe donc ba respectaka na bango tata te baza kuna tina te koyeba kazali nzambe bino bokosuka na bandimi na bino bokosuka bokotelengana oyo ezali lokola tokomi na ntango ya Noa bozonga bolingi te bozonga bomona ko babondela bino ke biso to souffrir ok merci Maman Francisca matoi elekaka motu te yanga na to so landambo vanda na no wana to so landambo. Maman Francisca, avec tout le respect que je vous dois, tango sala ba vidéo na yo s'il vous plaît maman, saka respect longola impolitesse. Tango zo tanga ba kombo ya papa na biso na ngambo, tanga bango pe ba papa. Kobenga bango na kombo te, ba camarade na yo te, ba massa na yo te, ba pekutu ba membre famille na yo te. Respectez bango s'il vous plaît. Révélation moko te yaka na impolitesse, wana eza nzambe te. Révélation ya nzambe e yaka pona ko apporter un plus, to ko prévenir danger moko na liboso, mais tout en gardant le respect. Oya weza na respecter. Comment expliquez-vous que Olali na butu selon yo ba papa misato baye ba pesi révélation au finga kabana na bango, mais oye komi grave, même pas grave mais gravissime. Ba papa de l'air vivant, papa qui soloké à l'âge de 7 ans qui na relégation à Nyokwama, papa dialunga na papa diangene ba tikara na mama Marie Mwilu ba Nyokwama ba fingama ba betama ba chiolama ba zanga ya kolia ba koli na kofinga wana papa diangenda bazo finga yendo ki magicien papa dialunga na bitanga so imarambo ebele ba finga banzambe batikala jamais na culte bo balo bana biso bo finga bato na to bango moko bazongisa ba insulte jamais bo ndeni ba yoka ko yebiso finga bana na bango eza bango te luka place au télé s'il vous plaît bande ko na biso ya ngambo faut même pas ko benga bango 26 parce que ce ko yebi 26 c'est loko ingolo baté et lingolo ba l'ensemble des enfants de nos trois papas bande ko na biso ya 26 baba ennemi na ote yapi marabotali libota na ote
Yo libota na o balenda. Kende ça la défense na libota balenda. Longwa avocat ya libota esanto etaliote. Yo koti na nzela o po sauver molimo na yo. O koti yango te po landela makambo na bango. Etaliote. Bandimi ya ngambu baza ba ennemi na yo te. Ennemi na yo mama Francisca aza moto oyo ayebi papa Kimbangu te. Moto ayebi papa Diangenda te, papa Kisolokele te, papa Dialunga na te, papa Kimbangu kiangani te et de surcroît afinga kabango. Wana de ennemi na yo. Mais oyo ayebi bango aza ennemi na yo te. Tia respect na ba dire na yo. Tosa bango baza ba papa. Makambo ya libota na bango etali mondimi moko te, que ça soit ya biso na 3 = 1, que ce soit bandeko na biso ngambo etali biso na eloko te, biso toyende ko sauver milimo na biso. Et lobite kende baza na ngambo ba kokota lola te parce que non. Yo makambo etali biso te. Suka na mabondeli. To ya ko défendre papa na ndenge mosusu. Ba papa bateka biso bolingo mibeko misala. Bateka biso mai oyo mama Francisco ozo sala te, ozo fingisa lingoma na réseaux sociaux, c'est pas bien. Tika mai wana s'il vous plaît. Comme conseil yandeko na ona pesio tika. Bandeko na ngambu ba bandeko na biso, ba ennemi na biso te. Oyo etali famille bango, j'insiste, etali bango. Biso to ya ko sambela to lakisa amour, to bonde la réintégration et salema. To zonga bomoko ndenge nzambe molimo mo centre atikela ki biso. Milimo wana ya division, to lingi yango te, eza molimo moko ya bien te. Tika ete mayo na lobby, na kombo tata mwana pe molimo mo centre et interpeller quelque chose. Merci maman nanga. So na lobby ya mabe, olembisa ngai. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata